omoni Denis le sendenga lataka Maïti Kalambai na basuka aya koloba keno na zakana en ya Maïti Kalambai parce que Maïti Kalambai sabotanga na benga etokuta na to solola aboya koyambanga bon Maïki oyandeni na buzobo osala wana oyoki eloko wana lokola sikoya innocent za asengaki innocent banda kolobela ye ako ba porte-parole innocent papa mobimba bon Moloko sko yaza la soko ya sengu eloko omoni ya Mike tango atelemaka ti jusqu'à ce que poti penel na buzo ba baloli penel a sambwisi penel jusqu'à ce que penel a commis na point que non zote ne bi malibanda rappeur américain et acteur Rico Rose asalaki ba éloge na sur nosbi pour na koloba que non les seuls jeunes artistes congolais oyo ba presaka ezali inosbi parce que bazali kota la façon abandaki Nandengo a évolué. D'abord, c'est vrai. Pourquoi? Vous me posez la question, pourquoi les grands Américains ont s'intéresser à Inosbi? Inosbi a produit na bango. Et le Kobobo Sanaka, yango wana. Parce que quand Azwaki Superstar, il était produit par qui? D'abord, il ne faut pas oublier que non, c'est Icon qui était producteur. Il y a Vodacom Superstar. Tant que je prends le temps pour parler Ndemwa Sikafa Brigaz Abimi, je l'aime. Je n'ai pas le temps. Bata wana ndezo de tous les musiciens, bandekona biso ba journaliste. Bokomo zanga ba invité ko yamba na ba plateau na bino. Pino bo aloko bisote? Que no fandi pe osali émission yo moko ebeti pe 4 k 7 k 8 k 9 k. Yo moko na plateau. Sako finga. Osali analyse yo moko fandi wa bisote. So yambi mutute yaya osali émission poto. Bo mekango total. Yango bokenda ko futa bato ba fingaka. Po ba sali émission na ba chaîne na bino sanini. Etalama. Mais bisoto Yasika yeye ozana problème ya kentos ya batampo opakola ba mafuta ya kala esimbate et bebisa yo elongi bandeko ti lelo okonsomaka bambongo na yo elongi na yo bongaka te makolo na yo bongaka te na se ya makolo mbindo lokola nzungu ya ma famille en tout cas MK Beauté abengi bino à travers muto azali ko représenter bango na Kinshasa Jikaye moko à la personne soko bengi ozui ba produit na minute nde tozolo ba boye ba rivage koti na Kinshasa en tout cas yasika soki Jika koti likambu ezalaka likambu lokuta teze likambu solo yo moko zota la ba image okomona pe ba témoignage contacter biso po orater produit ata moko to ana problème sa makolo et comment noir et comment mwindo comment na passe soko zo lingo kutana mobali fo bakanga mwinda ya contacter biso elongi tampo ebetama ozoye ba solution te contacter biso maboko kentos yaya soki yo solola il faut yo bomba maboko na sima contacter biso na makolo kutu koloba te okoma na Coca Fanta eza somo moya koloba eza te contacter biso na ba numéro ba kocha wana okozwa biso na lombangu ezala na WhatsApp ezala na normal oza na Kinshasa oza na poto partout au livraka merci beaucoup et koratete MK Beauté nde makambu. Bienvenue dans cette émission Tolo Belagnon avec Nadia GB, mesdames et messieurs. Bonjour partout dans le monde où vous allez suivre cette émission. Bonjour à tous ceux qui me connaissent. S'il vous plaît, continuez de vous abonner massivement sur Edoxy TV News et JK Télévision. Vous ne serez jamais déçus. Nous voulons un peu parler sur la musique. Vous savez que dans la musique, il y a vraiment des actualités qui tournent tout autour de la musique. C'est vrai, l'artiste Ferregola va jouer son concert le 20 avril 2024 à Adidas Arena à Paris, en France. Et
l'artiste Fally Ipupa Kobeta double stade de martyr cette année au mois d'août. On n'a pas vraiment la date fixée. Et l'artiste Weranson a Zobi Bisselabiso générique nae au Batbazo Zelango vraiment moi mingi générique wana na yoka ko mwanda ngoza vraiment kitoko makasi. En tout cas l'actualité eza ebele bele to mona ki featuring ya Fabregas na Déplique featuring à Fabregas na Déplique eza kitoko makasi to ko mona pe bina filé na Ibrator basangani bato ezaki simba koto zongisa koto mais bina filé na Ibrator ba comme vraiment yana leki ndenge bazala bandakala en tout cas et puis ce kitoko makasi vraiment ba actualité ya musique eza ebele bele lelo vraiment to fandeli musique to fandeli musique to limite to betana no actualité ya musique na biso ba auto mi benga ba analyste auto ya ko analyser sur la musique. Moi je me demande pourquoi ceux qui te fandeli na plateau et ou bien ba yambi ou bien yo mo na plateau pour analyser sur quelque chose to les kanaka ezaka caméra et en vutaka to ezala rande nini. Pasteur Denis Lestoye belaka pasteur Namboura oyo abeta banzondo asala ba campagne na stade des martyrs Denis Les ya kalatoyeba mais nga lelo na komona Denis Les comme on dirait double personne. En fait Denis Les otoyebaka na ba 1900 et ça Denis Les otozoyeba na ba depuis 2020 2023 24 25 et ça sous Denis Les wanate Denis Les avait tenu des propos contre artiste Inosbi biso soto yebi na mboka oyo asala banzembo et sepel sabatu bana ba jeune mikolo ba sepelaka na banzembo ya artiste Inosbi mais Denis Les si pasteur prophète pétage à tenir ma propos moko o eza penda kito côté et c'est pas ici batebelete aussi longtemps que na mboka na biso toza na kimiate. C'est vrai nous sommes à Kinshasa mais à l'est de la République eza na bato o bazolela eza na ba makila o ezotanga. Moi je ma sœur Alice qui dit que je salue azan à l'est de la République chaque jour il me dit que Nadia ah Oizaboy mais comment na montu lokola prophète et pasteur Denis Lessé auto respectera à tenir ma propos mon vis-à-vis il y a artiste Inosbi et puis c'est vraiment qui te côté. Voilà pourquoi on a cherché Dada Taïfa Judith Kalanga la maman de tous avec un peu coupé les solo nano il y a Makambwana et c'est pelsi dans batabilité moi personnellement et c'est pelsi ngate ba propos wana mais to me capé ko yokana no avis à Dada Taïfa. Bonjour Judith. Bonjour Nadia Djebe la femme selon Jésus-Christ. Bonjour on a ba étoile Jika TV News, bonjour Naba Guerrier, Naba Guerrier, il y a Edoxy TV News, bonjour Naba Tutu, oh Balingaka, Jika Dada Taïfa, je vous aime et merci beaucoup. Vous ne savez pas combien de fois Bozako Salanga va bien, rien à vous dire, merci beaucoup. Rendez-vous à Kamoko, mois de mars, Tobeta Dika, parce que ça me fait du bien par jour, quand à 20 personnes, 30 personnes, Bazako s'abonner, ce n'est pas facile, ça me fait du bien, je vous remercie. Parce que quand quelqu'un s'abonne à la chaîne, cela veut dire que ce que tu fais, ils a bien pour naïe. A préféré que tango bandoche eloko abandako kolanda. Alors on a pesimbote na ba mourir ya bonne musique nyonso ya monde entier ba obalinganga na ba obalinganga te to pesibino kambote parce que on est dedans. Voilà, on est dedans. Moi, je salue les femmes fortes. Ma femme forte, ma mbote na bino place Bozali. En tout cas, le 8 mars approche. Tout ça rendez tout solo là qui et que vous allez bien ma casse. Joyeux anniversaire. J'espère bien que ngape na uzana bino. Yo, ya kolia eza. Évitez de là. Je serai avec vous les femmes fortes. Pour votre information, mais la casse secret. T'es sur moi 20 ans dans mon au moment où il y a déjà adjectif. Nicolo est 20 naïe à préciser il y a moukié. Donc c'est une femme tant bozo yo kazo lo bao c'est déchaîné na plateau bateau ba yedi était ba kasele ta milaki moi wika moi ni ya melaka mai mais déjà ma ça c'est bete la na matoi na ST. Et ben ça déjà. Voilà, je l'aime beaucoup. Donc, tout bon, ma femme forte, Judith Kalangata de Taïfa, une femme qui parle tellement bien, elle maîtrise Marambo Lobara à déconrater ce qu'elle a dans le plateau. Contrairement, Naba papa Misusu et Mikolo Naba maman Misusu, ce qui va fandika na kiti o ba tcheleka break à déconner à bossani ko tuki aza parent, aza maman, aza moisi. Mbote na yo, ya Yvette ba gros bisous na yo, mbote na yo.
tout bolinganga ba gros bisous na bino Fabrice Mande derrière la caméra ba gros bisous na yo Judith ba propos ya pasteur Denis Lessi na ibité to bengeka Denis Lessi to ba tirer mo adjectif mo likolo ibité to ba tirer lo ni bo ba propos ya Denis Lessi vis-à-vis ya artiste Inos oyo ke ondeni na matoyi na. Merci beaucoup Nadia Jobé, la femme c'est le Jésus-Christ. Bienvenue dans l'émission Nabiso Tolo Belanyoso Tolo Baranyoso to bomba ke lo côté et to kota ranyoso et en même temps tozo sala appel na bino ozana maison na yo ozana eloko na yo olingi n'espace auto le Belanyoso tout ça la publicité na yo n'invite pas contacter nous tu seras le bienvenu bien to yamba yo peu importe eloko ni tout ça le marketing. Alors d'abord moi je ne vois pas Denis Lessi. Tu vas me demander pourquoi ma chérie. Pourquoi? Merci beaucoup. Au monde ndengo yambinga na plateau yo nanga toza en dehors ya caméra toza ba sœur. Voilà. En même temps toza ba consoeur. En même temps toza ba collègue. C'est ça. Avant to bande émission eza na moi ba momo ko boto banda ko mituna. Yo moko yebi. Voilà. On comprend hein? Eza na ba momo ko boyenga nazo tuna yo yo o tunanga. Voilà. Moi je condamne Vincent. Comment ça? Je condamne Vincent. Je condamne Vincent parce que Vincent aza kulutu. Tanto obet nga Vincent to talra na ti lokole to na ba ebele bazé ebele na monde presse ba o ya mibali. Voilà. Pourquoi la polémique ya macasse collé quand même na monde théâtre ou ta pas Vincent? Ça aussi il faut qu'on se pose des questions hein. Même na monde théâtre et où ta kaka pas Vincent. Polémique moko e ucho uta wa ya grave. Mutola musaki angweza Vincent. Et créer un problème et bimisi un secret incroyable et continue sous bien-aimé à somme. Mais toi tu fais ça pour notre propre intérêt na yo, pour être payé bien, pour que chaîne na yo ezala na ba visibilité belé, mais tu ne sais pas ce que tu es en train de décréer. Voilà. C'est là où ils ont fait erreur moko ya makasi ba contacter nga. Je posais la question. C'est seulement place Denis Lessi afandaki des places où on a un fan. Et vous me demandez quel genre il y a droit de réponse. On va répondre Denis Lessi. Je crois que Bakobo ça na attaque actualité et ndengeli na ngambo inosa ba contacter ngal soutien. Ba la pire. On a ça que je ne suis pas hypocrite, même pour visibilité, je ne peux pas faire ça. Au moins, temps où émission n'a que na 100% polémique. Na ye baraté, na surtout kaka bazo tinde langa lien que non. Ils en a jour moko yo kutu muto tinde langa lien que non jika. Kota na 100% polémique, ta l'émission na biso zakuna. Na ye baraté parce que 100% polémique ya kataka ache. Mais que na yebi que place wana mabezalaka au contacter nga je donc nako ya te peu importe place na yo et betaka 100 cas par jour ya na ndeko moko yebi pourquoi na kenda lisuku na te à cause de ces bêtises. Vincent ayambi Denis Lessi en tant qu'analyste parce que Denis Lessi a côté ranyo soit que gelo roté yo nanga comme analyste yo nanga tozala ba journaliste en même temps tozala ba analyste parce que tu analyses ranyo so to finga mututé parce que muto akoki ko yamba yo sifali muto ko yamba si innocent muto ko yamba si faire Koffi Olomide muto ko yamba si makambo théâtre ya oza na limite té oza église au milieu du village. Voilà notre émission. Mettons yambi analyste en connaissant identité analyste au yambi. Et puis, exact interview mon côté innocent salaki quelque part. Exact base mon côté innocent salaki quelque part. À part rappeur Mokobo et acteur américain. Rigo Star, hein? Fabrice, c'est le nom? Hein? Ricky Rose. Katat. Rappeur américain et acteur Rico Rose a salaki ba éloge na sur non subi pour na koloba keno les seuls jeunes artistes congolais oyo ba presaka ezali inosubi parce que bazali côté la façon abandaki nandengo a évolué. D'abord c'est vrai. Pourquoi? Vous me posez la question pourquoi ba grand américain wana bazo s'intéresser na inosubi. Inosubi aza produit na bango.
Et le Kobobo Sanaka, yango wana. Parce que quand Azwaki Superstar, il était produit par qui? D'abord, il ne faut pas oublier que non, c'est Icon qui était producteur. Voilà. Il y a Vodacom Superstar. C'est Vodacom qui a pris. Vodacom et Moutouabimi, c'est les biso innocents lelo. Et nani Icon. Icon Moutouabimi. Aza produit na bango. Voilà. Ne vous étonnez pas de voir des grands stars, des grands acteurs américains citer les noms de Nosbi. Parce que Nosbi a un produit fabriqué par Bango Moko. C'est normal que vous batanga mutu na bango. Ceux qui boza na ba image ya karatango Nosbi a muke. Rappeur wana zalana kata image wana nandaku ya nani ya Icon. Et là, ceux qui vont le dire que non, multimilliardaire, Moutuloko, Nini, Azana ba entreprise presque monde entier, a kende kotanga inosbi, c'est que inosbi, azo sala na bango, ba biloko moko ya louche na este, parce que batu ya bongo ba kotanga kombo na yote, ça m'étonne et puis ça me fait mal. Mais artiste n'est pas dans la frontière, t'es Jika. Attaque inosbi, azala qui produit na bango, t'es artiste à la frontière. Merci beaucoup. D'abord, Nazongi na Vincent. Ayambaki Denis laisse asalaka analyse sur rappeur wana to ezalaki po afinga inosbi. Pour ceux qui fallait sala analyse sur rappeur wana fallait kende analyse musicalement parlant. Voilà. Vous comprenez? Ceux qui écoutent alobaki musique nini non ça betaka o ba rappeur ba Jennifer Lopez ba s'intéresser na ye vraiment na monde de la musique là on pouvait comprendre bazolo ba ata moni muto alingaka yote même si o sale loko ya malamu et pas na yo zakaka eza ya mabe. Voilà. Mais Denis laisse comparer inosbi na montre. Là il est allé très loin. Denis laisse loba bilamba inosa lataka. Et ça, la valeur n'a pas montré nanga oyo. Et l'équipe même. Et puis tu es là, en tant que Kouloutou. Tu es là, en tant que Mouto PR, moko wena ba couloir pe okuta na montage pe zala okuta na kape. Même non. Ozo sala oza na ba caméra na bokolo ba pe action. Quand de to bandi bo Fabrice akati déjà mbala moko. Pe okati na no bolongoli ata partir no be se viete boete. Moko pe na kuta na pe tiana na ko ipe ko zala na posa ko yamba un jour na Belgique na nani na concert au Zalaki le 1er décembre 2023. Mais Vincent Tomona qui est bazaki na innocente. Vincent bazalaki na innocent. Marius Munga oh basali interview na Fali Poupa. Dimanche tozala et samedi tozalaki na concert et pas ya Kofi Olomide. C'est pour vous montrer que nos journalistes na limite. Mais pourquoi vous montrer que vous avez des limites et vous montrez de la haine? Vous limitez les gens. Voilà aujourd'hui un Kouloutou très intelligent comme Inati Lokole pleure parce que azana mutu moko lisusu akoyambayete parce que le vieux a sali l'image naye parce que mutu nyoso ayebi o azana problème na Fali akokende pas Nati Lokole te. Vous oubliez, fallait utiliser même l'hypocrisie et le koboyambaki Deniles eza pona ko dénigrer inosbi. C'est ça l'objectif aussi. Parce que d'habitude, montre mon rapport na au merci. Montre mon rapport nango. Denis les Sazana YouTube, Denis les Sazana Internet, Denis les Sazana Katia Koyeba, Tango Kokota Google, le musicien le plus riche de la RDC. Ayebi, Tango Google Kobimiselaye, le musicien le plus suivi de la RDC. De la RDC Koutoute de l'Afrique. Denis les Soka Beti, Bakobimiselaye, Komboka Yamuto Yazali ko dénigré, Yazali Kobima. Tango le musicien le plus riche de la RDC, Kombo Yamuto Wane, et ça qu'on se retrouve kaka na kacha liste wana. Mais ce qui to beti le pasteur le plus riche de la RDC, Atom Skoutou Nemutazo Bima. Et bon, c'est les pasteurs les plus ridicules de la RDC. Mais Nazolo Banaba pasteur, Toka Mwaka, Atom Sumuto Bimaka. Parce que Google a reconnu que partir il y a 100 000 mata. Mais Atom Sumuto Bimaka. So ba misusu ba bomba ba mbongo na bango po bazala ba yeba na raté on ne sait pas na Mike. Ba tuba bimaka bango wana.
Mais si ko yokutu atana solo ya koloba boyezate parce que identité qui pasteur to kolongola yango to cha yokaka oza collègue na biso cher collègue Denis Less, c'était depuis longtemps je t'appelais cher collègue. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais enlever le nom des chers collègues parce que tu es collègue, tu resteras mon collègue parce que on analyse ensemble. Quand l'actualité vient sur la toile, toi tu analyses de ton côté, moi aussi j'analyse de mon côté. Ça veut dire que notre collègue pesa 100% échanger le côté. Toi rendenge moko. Yo pe mutoya yambi a peso $10 nga pe ba yambi nga ba pesa nga $10. Ah, Jika tous on a moi si en parlant de Denis Less. Denis Less azai pasteur nanga no to yebi na katamboka o. Na ngana yeba e bandaki na toni ni to ko yamba Denis Less ba pese mbongo alobela pour l'évangile de l'Éternel té mais Denis Less a commencé l'analyse concernant les musiciens ba na ndeni no makamba. Na moi mayele na bato balanda biso na grand histoire na sana ngo muke. Denis Less selon Jika dada wa taifa la mère des nations, Denis Less atikala kozala jamais pasteur. Pourquoi tu vas me poser la question pourquoi ma chérie? Tu vois une expression dans tout ni. Merci ma chérie. Denis Less a salela eloko wana pour se cacher pour na ba faire parce qu'à l'époque azala ki grand mafieux. Vous comprenez? Ah bon? Pour na se cacher na babiloko na ye a salité, il faut abombana na sima ya kombo ya pasteur. Tozu lokola parce que ezalaki ye na papa na biso nani Coutinho. OK. Ba o babanda ko sala makelele mingi ya ba concert na ba stade banini. Malgré mais Coutinho za na ba église presque na Kinshasa mobimba. Église ya Coutinho ata ezali susu na impact ya makasite Congo pays. Oui, ezako continuer ko sala ezomonana. So ok na église mère au senti que eza église mère eza penza kitoko. L'île oh boy. Soko ken église ya Denis Less na matete balaki sio que église ya Denis Less yango okolela. C'est là où on te montre que non, et ça n'est pas pasteur moko boelando a utaka Angola. Bino boko kota l'église. Au moni l'église wana na CHR. Batu bakota kezana mo porte moko ya mukeboy. So boko tu wana soit disant bureau na ye. So koti na bureau na eza temple ya nganga. Mais liba so ko bimi na kati kuna ez église. Mon Dieu témoin ma mère sur la terre. Vous comprenez? Ndeba biloko Denis, ba Denis Less bazali ba papa sokola, yangwa détruira vie ya Denis ya Penyeli. Ti lelo Penyela a commis na se à limouin complètement isa Denis Less. Est-ce que toi tu as déjà vu ça ou bien ça ba comme ça pe ko kosile makamde ye pa uto kosile innocent makamune. Ma chérie, est-ce que ça c'est vraiment est-ce que ozomona pesa nature na ngeza ko lobaka biloko aboy? Non. Non, je ne peux pas parler. Ata pona connu mutu alobela ki innocent mabe. Yeba que Nadia dans la vie. Surtout na ata na monde ka ya biso ya batu simple boy. Ngakutu na yeba déjà ki na yeba ni jour na okufa, batu déjà ba yeba ke Jika kufaki. Mama ata na mukile batu simple bo ba critiquer biso. Église ya batu misato 5 ba critiquer. Bongo kaka star ba critiquer yote yo nani. Star peso ki ba critiquer yote, c'est que ozali susute, okufi okomi ebembe. Star normalement il faut ba critiquer yo, star normalement il faut ba lobela yo. On doit comprendre. Mais tozo sengande critique royale. Voilà. Tozo senga critique ya NT, tozo senga critique ya mutema mabete. On doit comprendre. Net Denis Less na innocent. Rien du tout. Rien du tout, il n'y a rien. D'ailleurs, j'ai suivi interview Moko Boye, Inos Yakala, Batunaki si il connaît Denis Less, il a dit qui ne peut pas connaître Denis Less Namboka Oyo à l'internet. Tout le monde a carré ma pétage et tout. Mais quand biloko mususu na ebité namboka na biso to komi tellement na ba aigri. Quand j'ai suivi l'interview de Vincent avec Denis Less. Donc tu comprends vraiment que Moutou c'est comme si a créé ba un artiste yé moko dans le vide. Denis Less ça souke moni a lali mikolana a touché fort pour ba tchaika ou bien zarani. Mon repère Zalara a touché fort pour ba tchaika. Au moni Denis Less ndenga lataka maiti kalambai. Na basuka aya koloba keno na zakana en ya Maiti Kalambai parce que Maiti Kalambai sabotanga na benga etokuta na to solola aboya ko yambanga bo Maiti oyandeni na buzobo sala wana oyoki eloko wana lokola siko ya innocent za asengaki innocent banda kolobela ye ako ba porte parole innocent innocent papa mobimba bon
Moloko sko yaza la soko ya sengue loko. Omoni ya Mike tango telemaka ti jusqu'à ce qu'il y a poti penel na buzo ba baloli penel la sambwisi penel jusqu'à ce que penel a comme na point que non zote ne bi malibanda. Parce que banda côté ka penel a comme marchandise ne. Ti le long denga zabwe aza papa tekage ya ba chéri. Ba vrai chéri ateka bango na ba contact na za nango. Ateka vraiment ba chroniqueur ateka bango. Ba chroniqueuse ateka bango. Donc ateka ki penel ateka jusqu'à ce que baluke lié. Mais où est la place de la Bible? Où est la place mais de quand on parle de Denis, il faut lever le nom de la Bible dedans. Denis, c'est notre collègue. Il faut lever le nom de la Bible dedans. Il faut lever ça, oh ma chérie. Je te dis la vérité. Il faut lever le nom de la Bible dedans. Oh, la Bible est innocente. Jika, je te dis un jour, il était en direct na Kilt Naye, Azo, ça la Kilt Nenda, ça la Kilt Naye en direct sur TikTok. Il était en train de prêcher du coup, ce qui a sili Karine maman Rabi, oui que le pang nanga au église, na cause on na commission hôtel ba tchel ba ya côté là en plein Kilt. Je me souviens, j'ai ça. En plein Kilt. Je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Je rêve ou bien je vois quoi? C'est la vérité. Mais est-ce que bato bakenda kuna ba yo kaka ou bien ba ezanine? C'est pour cela quand il y a quelque chose où tu n'es pas Denis les même mes sales succès n'engeni. Nadia, tu vas me voir, je n'ai pas l'habitude de répliquer na nyoso Denis les salak. OK. Parce que je ne trouve pas rien de bon na kata Denis les. Denis les c'est quelqu'un oyo ana batuna ba fanzi. Ba bengevie ya kana na mois décembre. Yaka tukuta na plateau ça les loko abi tolo belanini mikolo pe fali actualité zate tolo belanini mikolo pe nani bo actualité zate bon zelana tout abordir pas mutumo boy ba créer kaka cha caméra na tout abordir makasa becha oyo ka batune ba yo répondre pampa becha beti ate to ebi mutu ebi mwana mosi mo brazaki pa na ye aloba bien benga ye tango oya. Oh yeah. So Monica na même plateau on a prenga continue la bango message wana. À l'équipe pour la deuxième fois arranger maloba na. Ça veut dire que maloba on na loba ke komela ki bango. Non nabi e tous en bateau. Jika na lobi siko ataku tu ba Denis les sango baluka ba buzz baluka bo nanga na to yebi ke mboka na biso Congo eza na kimiate mboka eza na problème bande ko na biso kuna na est ya pays bazola la bienté bazomela bienté bazola la bienté makile zo tanga mais bezongo oluka kombo ti otia komba mwana ya muninga po inosa mwa mkia inosa za mwana kombo ya mwana muninga okiko tchena kata makambu ya guerre wana lelo so ba menacer innocent nzela ya olubani. Merci beaucoup. Eza même question na posa ki bango bakoko sala nyonso bakoko sala metango akoma kina makambu etali est bakoko cha limite makambu est le kaka na tikali ko mona jamais motivation au Congolais azanango pona likambo STT. Donc Congolais za hotelema et puis ezana eloko eleli singa ba semaine ocho le kaloko la makambo STT. Na zaika na fandi so natali vidéo ma ya misezo kita. So na fandi natali vidéo ma ya misezo kita. Alors pona ye Jennifer Lopez tango benga ki inosbiti pa na ye ezala ki pona musique te. Ezala ki pona okende ko signer contrat pona makambo est. Bango ba yebisi bango on pona Denis Lesi bango ba yebisi bango ke d'abord au moins signe oyo bala tsana musicien congolais ou asali yango déjà mais na yebisi ke ba rappeur américain ba osala déjà ba osala yango déjà vous comprenez ce qui est na bateau ba pesa ka message fort pour l'Afrique eza ba star américain ba yebisi ke star américain en attend yo sala ba faire louche panam ba konzina bango nde ba na temps ya ko ya oboma ba congolais ko s'impliquer na Rwanda pour nous détruire biso mais star américain za na temps wana te ako sala ba makamune ya louche entre Brésil azo tourner Congo ko s'intéresser yete rien du tout prévenez que tango ikona ya kana Congo ezala pa à l'époque ba West Africain bazalaki associé na mukolo Vodacom na utanga kombo na yete basala ke no ba bengi ça va organiser le moko be pesa force moko be mona kaya les sous parce que association wana essaie divisa ba sud africain bazonge pa na bango bazongi na logo na bango mususu o ya Congo etikale pa mukolo nango yango nde sala ke no ikona ya mais ceux qui boit ikona koka ko yate est-ce que so mona bango ba ya même na Sénégal wana ana ba projet so sala na Sénégal combien de fois ça ya na Sénégal bazana système wana te
Alors bakoya kaka ko sala balouche na est tango zolo babongo bit na ezani ko détruire mona bato. C'est ça. Ko détruire carrière na e. Pourquoi? Yango na lobaki boy. Omoni na musique na biso ya Congo. Nazana enemité. J'aime Fally Ipupa. J'aime Mopa Omokonzi. J'aime Jeune Leader. J'aime Fabrigaz. J'aime Ferregola. Tant que je prends mon temps pour parler de l'actualité de Ferregola, je l'aime. Je prends le temps pour analyser ce que Fally Ipupa fait, je l'aime. Tant que je prends le temps pour parler Ndembo Sika Fabrigaz Abimi, je l'aime. Je n'ai pas le temps. Bata wana ndezo de tous les musiciens, bandeko na biso ba journaliste. Boko mozanga ba invité ko yamba na ba plateau na bino. Bino bo aloko biso te. Que no fandi pe osali émission yo moko ebeti pe 4 ka 7 ka 8 ka 9 ka. Yo moko na plateau. Sans kofinga. Osali analyse yo moko fandi bo biso te. So yambi mutute ya osali émission poto bo mekango total. Yango bokenda ko futa bato ba fingaka. Po basala émission na ba chaîne na bino sa nini etalama. Mais biso to signaka na fandaka na plateau na ngana lobi lelo no lobela Koffi Olomide. Lelo na o toucher alia. Lelo na o sala mais na o toucher alia ndeni. Azamo si lokwa ngana ngami na o tout abordir te. Ba tout abordir point. Mais na ozong se na zila. Lelo na lobela Fally Ipupa. Na opesa analyse to analyser na tout les bordir te parce qu'il y a musicien yamboka na biso. Alors lelo bo comment ko sala ba biloko yo yebisa ngai et pas Vincent Jouni mutasi la oleka. Ba yes te muta belle vie. Kala pete ka pa na yo wana yamba sila e pelisa peka moto. Bata belle vie ba ya sukuna te. Bata belle vie ba ya te. Bon limiter musala na bino moko après lobe oloba o na mita musala na ngali kola artiste boy non. Kaka na plateau na ye wana. Kaka na plateau na wana yamba lisusu sila e pesa trou. Yebisanga inosbi à cause de lo moi munene yo yesus. Ata inosbi abi yo ndo tikali journaliste moko. Inosbi o yamba ote. En tout cas, parce que biso na plateau totikal na sima, ba artiste na biso ça la part des choses et puis ça sonne na mawa. Po bino mo limiter musala na bino na miso biso mbale to mona. Après lobi bolo barate que oh na mita musala na ngala limita musala na ngali kolo musicien mo non bolo babongote yo moko porter garant. Olobi ne na zaboy na une décision na finga faire pour ko to na yamba. Na denigraka kingani. Yo olobi ngane na zaboy il faut na zo innocent na moneka mona mboka ya kaneni. Et moi, je connais des gens au Baouta province, comme français, ils s'expriment bien français. Qui n'ont pas de Kinshasa, alors que classe dans classe. Message est à passer. Merci beaucoup. Tigre Tikali Tigre Molodo, il est number one, le meilleur de sa génération. Jeune leader, jeune millionnaire à l'âge de 26 ans, ce n'est pas facile. Tout le monde en États-Unis, tout le monde en Nigeria. Ah oui, hein? Mais il est déjà millionnaire à l'âge de 26 ans. Donc il était déjà millionnaire à l'âge de 24 ans. Ça veut dire que nous, Aobet a déjà 2 ans dans le classement millionnaire RDC. Ce n'est pas facile. Il continue toujours d'être dans les classements meilleur artiste en Afrique centrale. Donc Bouchi Kotanga et puis Batinda qui a un groupe à Griffe, il est parmi le meilleur 3e premier d'Afrique centrale. Alors ce n'est pas quelqu'un pareil, mais tu dois dénigrer, à quoi tu peux dénigrer, na ba plateau na bino. Un certain moment, demander quelqu'un qui est millionnaire. Non, il y a tant que confrère dénigrer. Notre collègue, Aya Kolobela pour la montre. Ça coûte quoi à une pour acheter une montre à $100 000? Parce que quand tu es déjà millionnaire, tu as déjà dépassé aux yeux déjà na carte bleue. Tu as carte noire. Pour carte aux limite pour aux millionnaires, tu peux acheter tout ce que tu veux dans ta vie. Alors rien à dire, merci beaucoup. Na Fabrice Mandé, changez vos vies. Jésus venez bientôt. Collègue nanga, chers collègues, par hasard, parce que je sais que Bato Bayambaka ou Baza abonné na Jika pour nos actualité. Chers collègues, prochainement, il faut changer ta façon de parler. Merci. Alors, pendant le bandé mon Jika, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Ceux qui, collègues, ne disent de Nilesi, choix, ils ont reçu ma montre il y a $100 000, peut-être ils ont un choix innocenté. Et lorsque tu bosses dans la mission na Congo ya Neangoana, et ana mutu na baguna et ana mutu musu salobi ke ngane na zaboe na ngosu ba basket. Moi par exemple, nga basket à tes $50, moi j'achète. Mais so yena nanga bojika okuta jika na ba talon ya cher. Donc toi différent nga na somba talon té.
Si on a un talent, c'est que tu pas fan, c'est que tu la famille et tout et tout. Alors, il ne faut pas tout mélanger. Tout ça, la salade, c'est pas bien. En tout cas, Papa Denis, si tu vois vraiment les choses de Dieu, ne tiens plus. Prends la Bible, abandonne la Bible. De toutes les façons, nous avons attiré ce champ libre. Il y a aux athées, aux chrétiens, aux païens, aux ceux qui sont musulmans, ainsi de suite. Donc, si tu vois vraiment que la Bible ne tient pas, prends la Bible, dépose ça sur la table. Arrêtez de nous embrouiller. Arrêtez vraiment de nous embrouiller et puis ce qui est au côté. Merci d'avoir tenu sur vos occasions. Il y a Rolanda émission Oyo. Vous attendez bino bo talango tina suka. Vous s'abonner, vous liker, vous commenter et que ça n'a pas plaisir. Makasi. Fabrice Mandé, merci pour les images. Je salue mes deux bébés d'amour. Samantha et Doxy. Maman vous aime beaucoup. Et Tante Joyce, merci pour détresse. Bye bye.